Likambu nini ekomeli Coquette sasa après kopublier photo ya zemi na ye. Touti komona ba photo ya zemi ya Coquette sasa esirkile na internet mobimba. Coquette sasa ba publiaki ba photo ya zemi na ye, internet mobimba tomona ki ba photo wana eza na bate bele baza na ba photo wana tisikoyo na ba telefone na bango. Ba photo o tisikoyo eza na internet na réseaux sociaux nyonso ba photo ya Coquette ya zemi na ye ekoti. Alors likambu nini ekomeli Coquette après ko publier ba photo ya zemi na ye. Kande to yebi biso nyonso ke toza ba africain ba bantu batumsu ba bomba zemi batumsu peso razana zemi na ye abimisi na ye problème ezarate mais batumsu vraiment soki akomi na zemi akobomba zemi na ye jusqu'à ce que akobota après akopublier ba photo ya zemi na ye po to yebi biso nyonso ke ba bantu toza moi ba kindoki ezara makasi moi makambu ya mabe ebele mingi ba famille ba entourage toyebaka mitema ya batu te yango tomoni bate bele soki baza na zemi ba preferaka ko publier ba photo ya bazemi na bango soki baboti après baye kobimisa ba photo ya bazemi na bango. Alors to mone ki ba photo ya zemi ya star na biso Coquette sasa e circulaki na internet mobimba. Lelo to ye ko yebisa bino, lelo to ye ko pesa bino triste nouvelle, lelo to ye ko sola na bino ko luka ko yebisa bino eloko nini oyo ekomeli Coquette sasa après ba publication ya photo ya zemi na ye. Alors bienvenue chez Exil Beauté la TV. Bonjour, bonsoir. Boyebi déjà et dépendant kaka na air oyo oko tala émission na biso. Mbote na bandeko nyonso o balandaka biso, mbote na bandeko nyonso oyo ba lingaka musala na biso. Alors mbote na bino esika nyonso bo zali nzamba lola a continuer ko pambola pe ko batela bino nzamba pesaka bino toujours force wifi mega pour que boyeba na kotalaka biso. Alors lelo to eli bino likambo oyo en tout cas esali passe makasi na communauté na biso. Na yango ndeko na nga soki eza mbala na ya liboso okoti na chaîne na biso, soki eza mbala na ya liboso o découvrir Exil Beauté la TV, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et o sala malamu mingi. Kande toloba na cadre ya bien, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager ba émission na biso et o sala vraiment kitoko makasi. En tout cas merci mingi na batu nyonso o bazo sala biso ba remarque na privé. En tout cas merci beaucoup nzamba lola abatela pe apambola bino tant tozo sala moi biloko moko boeza na bato musu bazo sala biso ba remarque na ndenge ya mabete na ndenge moko ya malamu boende ezalaka na yebisaka bino na bémission na ngani nyonso na sala kake ba remarque na bino nde esalaka musala na biso e kende liboso. Donc tango lingo sala remarque numéro na biso ya téléphone numéro na biso ya WhatsApp yango wana totie liboso na bino. Alors komela biso na WhatsApp, benga biso na WhatsApp, sala remarque na yo e kozala malamu mingi ko sala remarque na commentaire te, sala remarque na yo na WhatsApp e kozala kitoko makasi. Alors Coquette sasa toyebi biso nyonso pona bao bayebi Coquette te na bandeli ko présenter Coquette sasa aza comédienne moko ya mboka na biso, aza penza comédienne ya Congo RDC. Aza wana jouaka très kitoko. Coquette sasa aviroa na ye déjà vie na ye bon avant da na ye na Kisasa, aviroa na ye vie na ye ya bien, aza na mobali na ye beauté image. Coquette sasa utaki ko bala na beauté image. Beauté image oyo azalaka mobali ya Ritz pendant sala moi rappel mke na bato ba yebite. Beauté image azalaka ex ya Ritz Kimanga. Alors baboyana ki na Ritz Kimanga ajija ki bon abala Coquette sasa abalaki Coquette sasa jusqu'à présent bazana bango na kin. Beauté image azamwa na poto metanga balaki banungu nungu bimaki makasi ke aye ko bala Coquette na Kisasa po amemaye na poto. Mais bitimaka boeti sikope Beauté image akena e poto te avandi na ye azo concentré na ye na kin avai na mwasi na ye aza deja na zemi
Donc bavandi na bango malembe baza ko évoluer vie na bango ezokende pe malamu. Donc na pototo na kini vie na bango ezokende nango très bien. Alors Coquette sasa obomona liboso na bino, Coquette aza mwana mukete, Coquette aza déjà mukolo, aza na mwana na ye ya jeune fille. Na lobi bien ana mwana ya jeune fille, mwana ya Coquette asilisa déjà diplôme, mwana ya Coquette asilisa déjà université. Et puis mwana ya Coquette asi aboti, donc apesi déjà Coquette koko. Donc Coquette ana mwana kande toloba kobota avant, abotaka vraiment avant. Abotaka na âge ya 18 ans, abotaka avant, abotaki na ye avant longola zemi te batu suba longola bazemi, mais ye penza alongola zemi te na âge ya 18 ans, azwaka zemi, abotaka mwana na ye lelo akoli déjà, aza déjà une grande fille, aza pe déjà na mwana, donc aza fille mère. Donc Coquette liboso na bino bozo mona boye aza déjà koko mwana na ye esi apesa ye koko, donc koko ya jeune quoi, koko ya mwana mukie, mwana ye esi apesa ye koko. Alors Coquette autaki ko bala beauté image ba makambo bimaki ka ebele, ba makambo lobamaki ka ebele, toyebaki ko Coquette abali na zemi, bato musuba balobaki ke abali na zemi te, mais so botalize ma Coquette boloba bien ke abalaki na zemi po auti ko bala kala mingi te. Alors problème nini oyo ekomeli Coquette lelo? Problème nini oyo topelisi ba caméra na biso pona koya ko expliquer bino likambu nini oyo ekomeli Coquette sasa après kolakisa zemi na ye na internet. Alors bandeko na nga so eza mbala no ya liboso kande toyebisaka bino o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et o sala malamu makasi. Donc bo s'abonner et o sala lengi mingi yo oyo koti ko bosa na ba j'aime te, en tout cas aimer vidéo na biso et o sala bien. Là je vous signale que beauté image na Coquette eza mwana ya liboso te, Coquette pe na beauté image eza mwana ya liboso te. Donc Coquette aza déjà na mwana ye moko, beauté image pe aza déjà na bana na ye. Alors babala na ki bango mibale baboti basangisa bana e osala malamu makasi. Coquette sasa alakisaki zemi na ye, bazalaki wana bakangaki bango ba photo e ba plibiaki ba photo wana zemi ya Coquette tomonaki yango. Batu o bayebaki te ke Coquette aza na zemi, toyaki koyeba ke Coquette sasa aza na zemi. Après publication ya Coquette sasa bandeko, likambu nini ekomi après publication ya Coquette sasa? Ndenge tozalaka boye, to préféraka, en tout cas to préféraka mingi tangu wana zemi obombi zemi na yo ti oke kobota obombi pe mwana bamsuko babombaka mwana omona aoplibiye ba photo, azui photo ya bébé na ye atiango mwa sini moko boye moji wana pour que batu bamona bébé na ye te tobombaka zemi po mokili na biso eza na makambo mabe makasi, surtout koplibiye na internet. En tout cas mokili na biso eza na makambo mabe, toza na batu mususu oyo yo oyebi kutu te me na motema alingaka o te. Toza na batu mususu aosekisa yo boseka bosolaka très bien, mais na motema ayina yo ka pamba boye sans le savoir. Eza na batu mususu aopeso mbote, aosolisa yo, aoyamba yo, aosala sambla lokwa alingi yo, me na motema na ye alingi yo te. Yango moni batu bakoma osala makambu na bango ana makambu na ye me azobomba yango batu bayeba te po motema mabe ekoma mingi. Surtout na kana bango ya ba comédien motema mabe ekoma mingi, ba comédien baza ba hypocrite makasi. Bayaka na caméra babimisela biso bilongi mususu, bayaka na caméra babimisela biso bizali mususu, mais ceux qui ba komi na sima caméra bazala rapé na bizali mususu. Preuve que Coquette sasa tanga salaki libala na ye après mariage ya Coquette sasa ba comédien ebele batonga kaye, ba comédien ebele azana mutu moko te o penza benga elo bane félicitations. Ba comédien ebele bayaka fete ya Coquette kapo batonga ye, kapo baseka ye. Asala émission ye moko na TikTok, asala live alobelaka yango. Donc pour vous dire que na monde lelo e koma soki muto ana likambu ao batela likambu na ye ao bombango batu ba yeba te, ao bombango po muta kotala ye na misu ya mabe ao yeba ete. Coquette sasa azwaki zemi na ye ba photo na ye ba plibiaki yango partout, mais mitema mabe ya ba comédien, mitema mabe ya batu lelo Coquette sasa aza menacé peut-être na ba message, lelo Coquette sasa batebele bazo finga ye, lelo Coquette sasa
sasa aza menacé na ba commentaire ebele ya mabe et puis bato balobi ke eza Ritz Kimanga. Mais moi je pense pas que Ritz Kimanga ako fongola ba compte à Facebook wana nyonso kaka po aya ko finga Coquette sasa na ba commentaire. Eza pe na batu mususu bazo komela biso. Pourquoi Coquette sasa andimi ko bimisa zemi na ye na internet? Pourquoi Coquette sasa andimi ko publier ba photo ya zemi na ye na internet? Bande konanga. Omoni tangu mutu a publier ba photo aye barate. Peut-être tokanisi lokola Coquette sasa mutu a publié ba photo mais koza pe mutu mususu nde a publié ba photo wana. Bien sûr bato balobi ke te Coquette sasa ko publier mutu ko publier ba photo na été sans que ye moko apesa accord. Il faut boyeba ke Coquette sasa aza na star. To mona même na ba Nigeria ba star a Nigeria to mona ke tango bazora ba zemi na bango mona zola azos bango ba jouer kana zemi na ye. A jouer a koshango lokwa zemi ya film. Ba pesi rôle lokwa na zemi me utala bo eza zemi na normal bango ba jouera bongo to mona ki fio ya TikTok Mervin azaki na zemi aleka na zemi na eti ake aboti eza mutu na ndenge amona kama mbuna ye pona nga irsi botelo TV na plibiara zemi te na zaka so na zemi na ko leka na ngona internet te na ko bomba zemi na nga jusqu'à ce que na obota nde na obimisa mwana me na ko bomba pe bebe na nga na obimisa ye na nokite po mokili eza malamu te to yeba te banani to tambola na bango to yeba te banani to liara na bango bon Coquette sasa ajijaki na ye bon ata ba publier ba photo na ye ata ba publier yango ekosala nango mabete ami mona ki na ye aza na star ami mona ki na ye esa nango mabete a publiaki et puis zemi ya Coquette eza grâce bandeko Coquette sasa esi abota mwana o aza déjà mukolo alors tango mutu aboti mwana déjà soki aleki déjà ba 20 ans ekomaka mwa difficile po mutu wana azwa zemi et comme vraiment difficile pour mutu tout monde a Coquette ça l'équipe 25 ans et comme passi pour mutu aya suko zemi et comme vraiment passe mais nzamba sali quand même grâce à Bali à Zuizemi et ça vraiment grâce et ça bate belé babalaka bazwara zemi te et ça ba couple belé ti lelo ba oluka mwana ba ozwa mwana te alors ce qui Coquette ça na mobile na ye ba pesa ki permission na mutu akanga ki bango photo a publier na photo wana ezotala kaka bango mais bate belé ba komi na ba publication oyo et ça li passe Coquette ça aza vraiment triste par rapport à réaction ya batu ba réagir pour na kobimisa zemi na ye et ça li vraiment malamu te ka biso moko to ya kofinga Coquette makoko ka biso moko pe to ya kofinga susu Coquette ke o bwe mabe mais to finga ka makoko mais ta onzamba pesi makoko zemi to mona ngo to sepela bien sûr basali erreur ya publier ba photo avant que zemi ya munene basali erreur ya publier ba photo avant même kutu ke abota mais to sepela quand même nzamba pesi mwana c'est pas facile. Eza facilité et ana batu musu ba localisation donc baz nzamba localiser bango ta na grossesse o bazo zoate nzamba pesie mwana eza facilité bandeko ba mafinga na bino o bo finga ye po ba publier ba photo elonye la kisikende ba publier ba photo na ye a obota na kombo na Yesu nzamba osala eka grâce a obota na ye eza erreur o esalamaki ya bango ko publier ba photo ba publier azana nzambe na yebi kata na publier ba photo nanga eloko mwa mabe komilanga te eza kondima bien sûr la Bible nous dit que mi batela ponzamba batela yo mais eza kondima azana kondima na ye ayebi ke eloko mabe ekomela ete donc ndenga azana kondima na ye eloko pe ya mabe ekomela ete bandeko toti kofinga ye eza malamu te Coquette sasa azaka na problème na mutu te. En tout cas Coquette sasa azaka na problème na mutu te banda na yeba Coquette non na yoka ete ke o ba beba na ki ba finga na ki Coquette asala ki songi mobwe ana problème na mutu te et puis Coquette asa génération ya lelo te Coquette asa génération Coquette a mukolo Coquette a mukolo Coquette azaka na ba problème inutile te ke o ba confusion moko boye azaka na ba conflit te
azaka na ba conflit te na baninga. Tomona Gabriel Bolembo asalaka émission na ye pona koloba âge ya Coquette. Bato balobelaka ye makasi pona likambo na Gabriel alobaka ke baza ba génération moko na ba Coquette sasa. Coquette sasa aza mwana mukete. Ezaka ke agarda pe nzoto na ye très bien, azo garder taille na ye bien, azo garder nzoto na ye bien, amela na ye âge lokwa ba Exil Botelo ya TV nde bagarda ba taille na bango azo garder nzoto na ye amela na ye âge. Yango bomoni Coquette abimaka toujours mwana mukie. Mais eloko o basalaki ya koplibie ba photo Zemi na ye na mobile na ye bazaki d'accord nango. Po mutu moko tako kokanga banka ba photo plibie na kidi bado bazaki d'accord nango bayebi ke mabe moko ekomela bango te. Alors botika kofinga po Coquette na mobile ne baza bana mikete baza mikolo. Baza mikolo tomona ki Priska Kanushipi a bomba kizemi jusqu'à ce que ba sala ki ba vidéo na ba Laetitia tomona ki vidéo ya Zemi ya Priska Kanushipi nzambe pasa di glace na minute o tolo ba boye Priska auta ki na ekobota aboti pe normal nzamba sali ngolu. Bomoni donc eza makambo oyo esalemaka mutu musu akoplibie pe photo Zemi mutu musu pe akobomba photo Zemi dezo dépendre ka na mutu ye moko mais tokoma ko éviter yango pona makambo ya mabe ekoma ebele ekoma mutu akoplibie ba photo Zemi boye après ekomi ba complication yango le tokoma ko éviter pour le monde méchant mokili eza mabe. Mokili eza mabe batu bakoma jalousie na baninga batu bakoma motema mabe na baninga mais botika ko accuser Ritz Kimanga quand même to côté la ta mona mwasi ya batu banda Coquette akomi na Zemi to moni ete appel sa live po aya ko finga Zemi ya Coquette to moni ete appel sa live po aya ko finga Ritz Kimanga abandaki ko sa ba live ko finga ko loba ba dépression na ye esalaka ye mais ti lelo penza to mona susu ye na ba live te ke aya kolobia likamba beauté image donc c'est-à-dire Ritz Kimanga a comprenant na ye ke beauté image esi asala choix na ye a sala déjà vie na ye pe a avancer na vie na ye mais to ko photo tika ba block wana ko ya ko accuser ke Ritz Kimanga nde azo sala ba compte wana nyonso pour que aya ko finga Coquette na ba commentaire pour que aya ko finga Coquette te bande konanga. Ba compte o fingi Coquette eza plus de 15 sko tolo ba Ritz Kimanga ndeka mtafongoli 15 compte wana pona ko finga Coquette sasa pona koloba ke Coquette sasa kobota te pona koloba ke Zemi kolongwa ye non eza Ritz Kimanga te bandeko nzambe ka ndenga pesi Coquette Zemi nzambe pa ibesika ni omema Coquette jusqu'à la fin. Moi si abatu nzamba apesi Zemi na ajo azanango nzamba yebi pourquoi apesi Zemi nzamba yebi pourquoi Coquette abalaki na beauté image nini nzambe nde atrasa ba fitira batu nzambe atrasa nzamba yeba déjà que o na vie na ye ozala boye o abala intel nzamba yeba que soka zui beauté image apesi ye pembeni ya Coquette peut-être Coquette azana ba faiblesse côté moko boye peut-être beauté image pe azana ngo côté moko boye mais tant basangani o ako soutenir muninga kande balobi ba faible ba soutenir bato ba fort ba soutenir bato ba faible kande balobi bongo alors nzamba yebi pourquoi asangisi bango mibale siko babala na ki pour que ba bota bana soki Coquette lelo abande ko joli sous Zemi te ka biso to ngati yo finga yesu bando bala ti lelo zo Zemi te preuve ne que to mona ngona mwasi ya gesho lelo batu akomika kolobela mwasi ya gesho soki gesho aplibie mwasi na yango ye petit siko Zemi ezate soki prophète Joël Francis tato aplibie mwasi na yango ye petit siko Zemi ezate toke na kaya da Costa ndeng moko bande ko bolingani to luka nini vraiment finalement. Soki mutu abali nzamba pesi Zemi to siliki lisusu soki mutu bazo bala nzamba zo pesi Zemi te to zo silika vraiment congolais na yebite pourquoi tozara bongo pourquoi tozara bongo tolobela soki mutu moni ke oko reprocher Coquette sasa reprocher na ndenga bien que mama omoni ndengo za na Zemi en tout cas mi bomba nanu obima na internet isima reprocher muninga na ndenga bien aza mutu akoyoka ako comprendre que ba reprocher nga pona likambu boye mais non mutu oya kaka ko banda ko finga ko banda ko souhaiter mabe moko ekomela mutu nga na comprendre ba congolais te. Pourquoi kabiso ba congolais to lukaka mabe ekomela muninga
Congolais alingaka mabe ekomela ndeko na ye Congolais pour que ye place aza amona bien, pour que ye place aza asepela. Donc il faut muninga ka mabe ekomela ye. Eza malamu te bandeko nanga. To luka bolamu ya baninga ezara bien. Enoko zala wana ka pona koluka malheur ya muninga ezara malamu mingi te. Même nzambe na lola opambola ote. Batu bakomaka koluka so mabe ekomeli muninga ye kuna beti maboko asepeli po mabe ekomela ki muninga. Eza malamu te. To luka pe bolamu na bavia baninga ezalara bien. To souhaita ka mabete omoni kokete sasa plibie futa zemine pourquoi ka yo oyaka ko souhaiter ke mabe moko ekomela ye na bebe na ye. To souhaiter bolamu. To souhaiter bolamu nzamba batela ye okolo bapeka nzambe batela ye fallait pas publier photo mais nzambe batela ye esili. Et non oyaka kokoma oyaka koloba ka mabe. En tout cas eza malamu mingi te. Eza malamu te ndeko kokete sasa aza vraiment triste na ba message na bino. Kokete sasa aza vraiment triste na ba commentaire na bino eza malamu mingi te. Alors na yepe koloba na bandeko oyo bazolobela biso pourquoi totiaka ba signe ya ma ya misu na ba video na biso. Bandeko nanga signe ya ma ya misu ezalaka signe ya liwa te. Signe ya ma ya misu ezalaka signe ya tristesse. Tango mutaza triste, tango likambo wana eza triste, batiaka signe ya maya misu, batiaka signe ya heartbroken, signe ya motema wana ozomona motema wana eza divisé. Donc c'est-à-dire heartbroken motema eza malamu te. Eza kaka te signe ya liwa, po eza bande comme so ba monika signe ya maya misu, po ani botiaka signe ya maya misu, elakisi ke mutakufi maya misu ezalaka signe ya liwa te. Donc yo lelaka so mutakufi, soko sambelo lelaka te, soko za triste o lelaka te. Donc signe ya maya misu ezalaka kaka signe ya liwate eza pe signe ya tristesse tant mutaza triste lisolo oyo eza triste nouvelle yango bomoni toye kotia ba signe oyo po lisolo eza vraiment triste. Merci mingi na batu nyonso o balanda Exil Botelo TV. En tout cas sur les ambalano ya liboso o koti na chaîne na biso o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et o sala malamu mingi to aimer vidéo et o sala malamu mingi bande konanga. En tout cas to commenter ba commentaire malamu pona kokete sasa to fortifier ye eza makambo eyaka zemina ye nzamba kosunga akobota malamu. Bisous, bye.